Et voilà, bonjour, bonsoir partout, bonsoir dans Abisso, grâce à WWRD Congo Info. Naebi partout le monde entier, bazali na ba etando ba télévision na bango pour na kozela arrivé ya président ya IDPS. Président Tshisekedi Yachichi Toko Malelo, c'était mercredi le 27 juillet à Congo. Après 2 ans ya kozala na mboka Belgique pour na ko se soigner santé naie. Alors ba Congolais baza presque partout là où toza na siège ya IDPS na limité na 10e rue bureau naie vraiment place hier azali place discours kozala place masolo te kozala. En tout cas partout bozolanda biso na bo sanité Adela Njoli na États-Unis place azali aza devant télé pour na kozela ke oui les autres monde na RD Congo comment arriver ba Congolais ba koyamba ya chichi to bosa insulter na côté ya Paris tozana mokonzi na biso boss na biso numéro 1 c'est Zangadi prêtre azozela ya kozela pour na kotala ndenge nini ba Congolais baza koyamba ya chichi na bosa insulter Royal Kinalele place azali na bosa insulter sur la Saint-Marc Tabu place azali Katimini na bosani yopete Carlin Katimini na Suisse bavandi bazozela. Alors toi na kati ya siège ya IDPS netoza awa Royal Kinalele bosomona ki ba Congolais baza tellement plein. Alors na kolingana yamba bango moko na yeba non idée na bango papa kota na plateau. Bonjour. Lelo ezali arrivé à président Yachichi oyo que ça fait 2 ans à Tika Kibiso. Plaisir no ezande nini tango asozonga président sozonga mboka na. Plaisir ezaki parce que imposteur Kabila azo kenda douceur to ebise batu ba mona ka on etige que pouvoir na biso ezonga na plateau. Donc ba mataba kitaba e bakangu que Kabila histoire ici parce que imposteur Kanambe il faut akende. Pe asandimina akende parce que soka chetembe biso ligue des jeunes to robeta e bambata ko kende. OK, parce que au monité que batu mususu balobi que était en tout cas Tshisekedi quand azo distraire batu akoya est-ce que azoya pour un dialogue ou bien azoya pour une élection ou bien bit ya voyage na arrivé na au Congolais nyonso partout dans le monde na bazo zerezani ezali pona azoa pouvoir na yeba yibaki na 2011 na bateau bino moko boyebi en tête na bango imposteur Kanambe ezali pona dialogue parce que dialogue ezali oyo biso IDPS to décidaki pona to kende d'une manière pacifique to bimisaye en douceur yangwana to kendaki ko défendre accord cadre ya Addis Abeba na conseil de sécurité basali ba résolution 2277 ebimi ndezo sala ke bakutanisa ye na imposteur pona abima en douceur sans effusion de sang. OK, d'accord. Wana tout ça toujours na siège à IDPS. IDPS, ça déjà, nakati déjà, ya mabele. Alors tout à l'heure, tout ça non, c'est parti avec Glody. Bonjour. Bonjour mon frère. Lelo ezali arrivé à président Yachichi, ça fait 2 ans à Tikaki biso na mboka Congo démocratique mabele naye, azalaki na Belgique pour na maladie santé sikoyo ça va. Lelo olobani ni pona batutu ba olanda na monde entier bit ya voyage ya Yachichi azozonga mboka na parce que toi na siège IDPS na limité. Olobani ni pona yango est-ce que aye pona dialogue, aye pona ko distraire ba Congolais ndenge ba Congolais baso ba distraire en tout cas ka boye ba yambeka na honneur après nango eloko moko ezate. Merci beaucoup ndeko. Eloko ya liboso to koyebisa yo. Président Tshisekedi azali mwana ya mboka. Akendaka ebele balobaki azobela akoya ebembe akendaka azozonga premièrement azozonga na mboka na ye mboka ya bakoko na ye et puis atika parti na ye wa izo vibrer plusieurs jours. Deuxième étape ezali ndenge baponaka ye kuna epa bandeko na biso nyonso ya opposition président ya rassemblement et puis président ya batu nyonso ya bwanya azozonga wa pona kosangisa opposition po tokende na dialogue oyo ya Kabila te dialogue oyo communauté internationale asali ba dépense ebele pona kosangisa batu pona kovoter ba résolution oyo ekokamba mboka na biso entre autres les résolutions uti ko kozala voter mikolo uti ko lekawa résolution 2277 ya conseil de sécurité oyo elobi que premièrement il faut ba Congolais basangana sous l'égide de la communauté internationale tango bako sangana bako traiter makambo nyonso na oba bengi dialogue après kuna nde to koyeba vrai scène ko bima na dialogue oyo kozala appuyé par la communauté internationale vrai scène ko bima kuna cour constitutionnelle abimi to keisi ko na maponami ya bien dans un délai constitutionnel nde eloko ezosala que président Tshisekedi azozonga na mboka na biso lelo. OK, d'accord, merci. Et voilà, nous avons que le président ya IDPS
aokoma lelo eza le 27 bakongolais nyonso baza partout dans le monde entier partout pour nous la président toza na limité papa bonjour monsieur lelo okoloba nini parce que arrivé à président ya IDPS ya Chichi Azoya monde entier social mon frère nazoyebisa yo mais nakoloba te yo moko tala monde full mos ya mbongo te ya ofele sans tricot yo moko ozosoma batch na yo moko osomi tricot na yo mais toboyi ya kokabola boya avec force bolingilisa bato na makasi non mutu ye moko aza suwe na ye alingi eloko oyo alingi président Zoya aza président ya kala ambition nzambe apesa ye face aza président de la république mais eloko tozoboya kaka nde opposition faut ozala ini totika makambo ya bakameleo c'est faux nane mon frère mosu alobaki azobela avc na mese Corneille Mulumba oyo azali pionnier indépendant ya IDPS non aza pionnier indépendant ya IDPS te tosi toregardi depuis longtemps par le président de la République toyebaka ye kutu ye te alors so bina loba nani apesi loko avantage aza mutu moko boso tali azosouffrir makasi na mwa kaleka na ville makolo posolo lokola caméléon donc c'est inutile alors comme président de la République le président était élu pendant le 2011 dans le naufrage à novembre c'est ça le problème mais bita voix Ginez Ali aye pour un dialogue ou aye pour une élection aye par rapport à quoi changement nino ba congolais baso c'est la pour mona elilo likambo eza boye Eden Kodjo il faut être indépendant oh monsieur le président de la République Tshisekedi alingi Eden Kodjo il faut être indépendant tant on dit que avant tout dans l'élection il faut obimisa bateni détenu politique parce que la mission est détenu politique à Bima alors jusqu'à maintenant Eden Kodjo et donc bah c'est ça là à ça été donc nous sommes 100% ça la majorité sont nous favoriser majorité alors majorité à ça musala tanaye et c'est kokaki mais hier a commis kolinga a doublé mandat ça pour la troisième mandat jamais il faut mandat deux fois seulement aussi qui musoye ya ça éternel dépose présent tout le temps puisque la minute continuité ça là toujours dans le pouvoir même pas nzamba lobi éternel ça ka yesu masia yemoko menacé a tchaki bataye pour la roya sali tikini moninga musupa ya sali c'est ça le problème oui nana sengo parce que zali kambuya bana mboka. Le problème c'est quoi? Même Bible lobby, la nature nous enseigne. Moi na yo ya ndaku ato betie robondela. Mais moi na mupaya soki obetie rotika comme fazer. Biso to aba fazer te, to aba na bapaya te, to za bana kolonda que ça soit mabe, il faut o azwa biso lokola bana kolonda. Lelo to yamba papa o ayebi ke biso bana na ye ya kolonda. Na to ayebi pass na biso. Tous vandi na bato yo ba enrichir na bosu na biso makambo ebele. Ya na musicien moko lobaki nde na otso ba la nature nous enseigne. Boro kende longo neti singa ya matembele. Il faut botika pe bana ndaku to bénéficier na bosu na biso. C'est ça souci na biso komi bongo. Tozo souffrir na ba européen ba luka makambo to komawa na bango nyonso surtout monsieur Sarkozy. Tout le monde en Afrique et ça pour yo Sarkozy Afrique sont au souffrir yo Boro Kendelongo Singayama Dembele Maître Ozan Kamoko Baksa. Bon, les Kamarobaki César, nous sommes pleins de ravis, de joie à remonter la nouvelle président Nabiso. Azo atterrir na mabele nae pour sauver nation ya Congo plus que tous handicap vie sociale du peuple congolais éducation et ça par terre souci wana il faut qu'on intégrer mboka na biso zonga na ba valeur nango o ezalaki na kala ndenge mundele ayaka conseiller biso aujourd'hui nous sommes perdants tous les bateaux congolais à la position nini congolais comme ko boma par-ci par-là pour na ko kimanzala na mboka na e eloko ezo sila lelo nde mokonzi Zoya année prochaine séance tozo pesa pouvoir na biso to zwa yango nde bayibaki yango bazong c'est la biso pouvoir to kende na continuité en Nouvelle Congo. OK dernière personne s'il te plaît. Ouais na biboya soki kezalaki kelo ba konzi oyo soki ba konzi vraiment baza ma honnête ba travailler pour na peuple siko baza agiter na rambo poani ba on agiter bango nyonso do ba comme agiter so ba yike ba sala rapport na peuple ba cause agiter ba vana kimia ba bi ke peuple za pour na bango mais ba ba ça le côté on comme agiter ba tina policier ba nini donc to comme vraiment na comme to comme mal à l'aise quoi c'est ça or que toi la démocratie toi un pays démocrate c'est ça ouais
En tout cas, merci beaucoup na journée à Lelo. Merci aussi Nanzambe o akelaki likolo na se o palingaki biso toza ba congolais. Ngai na sepeli mingi na arrivé à président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous sommes tous derrière lui parce que nous avons besoin du changement dans notre Congo. Congo doit changer. Congo doit être un Congo de dignité. Et dans le Congo ya makasi, peuple congolais doit retrouver tozonga vraiment na ndenge tozara kala parce que nous les Congolais nous sommes en train de souffrir tozuita ebele ya souffrance mais cette fois-ci nazali kosenga na opposant nyonso soki ozali opposé ya solo zala sima ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba po totambola pe ba majorité bozala na kimia musala na bino bosalaki tomoni yango botika pe sikoyo tolanda nzela ya sika oyo ezali ya père de la démocratie Etienne Liloba mukie justement. En tout cas tosepeli mingi na ndenge milulu esalami tosepeli mingi na retour ya président. Est-ce que papa okoki kondima mama obali ye mama atikala na prince 23h 23h wana za koteka bikotumba bikedi 23h wana atie maboko ya nguba na butu 23h okuta mama oyo akoki kobokola bana oyo oboti encadrer bango sokola bango matambetu balala mama na bitula minuit aza koteka na bitula asali maleo na ba minuit okondi meloko wana mboka ya batu ya mayele bien batu ya maboma biso de nous gouverner, ils ont échoué de nous gouverner. Nous ne sommes pas gouvernés, ils ont échoué. Mandat est aussi là le 19 décembre, c'est fini pour eux. S'ils n'ont pas parvenu à organiser des élections, donc ça la transition dingue constitution et lobby. Mais Kabila cause la président Lissoussou, merci, il a beaucoup travaillé, te remercier. Il a beaucoup travaillé, te remercier, merci. Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bolingo nde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu bana bakufi nzala Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka mboka malamu we mofungola matoi na bosenga ya pepe na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bana na kelasi mpona avenir ya lobi Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka kaka na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka malamu we mofungola matoi na bosenga ya peuple na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bana kelasi mpona avenir ya lobi tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka se na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na ye Kongo na yo Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bolingo nde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu bana bakufi nzala Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka malamu we
bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino tolingi tosala tolia sante malamu e bana na kelasi mpona avenir ya lobi kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka kaka na lisolo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka bokamba mboka malamu e bofungola matoi na bosenga ya peple na bino tolingi tosala tolia sante malamu e bana kelasi mpona avenir ya lobi tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka se na lisolo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na ye kongo na yo kongo ya biso nyonso tosengi bolingo kongo nanga kongo na yo kongo na ye kongo ya biso nyonso tosengi bolingo.
place wana okotisi